Merci beaucoup le mobimba. C'est un peu que vous alliez belé. Merci la confiance puis la fidélité. Vous en êtes makasi parce que Bolandara au parleur na mokili mobimba. Merci na ba fidèles téléspectateurs na biso vous alliez belé. Bozala biso na TNT, bozotala biso à partir ya Congo Brazzaville, bande ko zotala biso na Angola, ndenge to benga ngo Congo da biso mususu. Bozolanda biso awa na Congo centre, oyezali Congo RDC ndenge to benga ngo, bozotala biso na États-Unis, bozotala biso na Corée du Sud, bozotala biso na France, na Belgique, na Allemagne, na Irlande, na Suisse. Merci ba bipa yebele. Alors bandeko na souci moko ya mosalo tenga kosala yango parce que ba journaliste bazali bato esengeli basunga mboka boyebi ke haut-parleur et s'il sala likambo ke na nango tina suka investigation oyo to bandaki yango eningisaki mokili biso pe kaka toza kokoba nango soso oyo abelelaka na tongo pe bato nyonso balamukaka c'est bien haut-parleur tozali wana tozali lisusu na papa na biso oazali na plus de 100 ans secrétaire ya papa Kimbangu tozali na ye awa bandeko na ngai bakoki ko bomba vérité 100 ans à rotambola ne makolo mais à komakaka attaque le côté qui na canot rapide boîte au paix enfin et commis ba pesi papa Kimbangu mokolo bato bazindi bato baleli bato bakufi tout cela eza ko pousser biso to réfléchir mingi alors to retournera na bae o bae ba histoire tout ça na papa na biso awa on a son hôtel Sabino na âge oyo nanya ko corrompre ye na âge oyo à relocaliser sous nini mais baoba na biso to retourna ba vérité oyo kobima to pa ko la vérité couleur T bola d'émission ni bandeli tina suka parce que bandeko oyo ozalara allergique benga muta kota na opemena simba yo yonde ko yam ko ba vérité te fana na kiti mais pesango mu Congo yo karata mu ngongo na biso yo sala comment bien tozali awa na papa na biso tozali awa na papa Eric Kiaku bandeko tango bomoni déjà que eza boyebi que haut-parleur ba question que vous allez ya somo pe ba vérité et kobima awa donc banda papa Moïse mbote na yo mbote papa mokendi papa mbote na yo mbote oza bien wapi mutazaka bien oya tabolaka kaba te kulu Yesu alobaka oui muntu azali bien baza bokuti ya yele kasi ye ngaza bokuti te yango wana naza koboda na Satan bozobunda na Satana tozomonaka ye soko oza kobela oza koboda nani na Satan makulu mutu maboko nakobonda mais tata alobaki nini bosenga bokozwa bolukwa bokomona bobeta monoko na ndako bakofungula bongo binu boza kolanda nkulu landa ye na solo bon deuxième dépendance eza koya deuxième dépendance eza koya mais eyebani mokolo te eyebani sanza te eyebani mbula te mais eza koya ekobi eza koya kasi tatiki mbango koya bongo akoyila biso lokola moyibi mais mokolo eyebani te ya wana tata naza kovanda awa naza kobonda eloko toza kosenga lokola bakote bayoda asengaka nkulu nakoki okota na monoko na ndako na ngai te kasi sengela ngai liloba moko momumu na ngai aza na malari abika voilà ok mais bino soko baza kosenga te toyebi te voilà matendo mingi na papa de l'introduction papa bozali komona bandeko na ngai
boyoki ndenge alobi que par rapport à l'état de santé naye mais papa akoli makasi nzamba za kobombe na bomoi kaka promesse bayebisaka ye bayebisa que yo na bato nyonso yo kokufa sikate okokufa noki te po ete yo otatola na mokili mobimba. Alors bajournaliste baza ebele mais botala lisusu makambo yango papa Kimbangu alobela ye mais yo poni kaka haut-parleur poni papa Mukendi pour na ko réaliser eloko yo papa Kimbangu aloba na koloba coïncidence to pe nini no ba charge spirituelle monene oyo ba pesa nga naza nango po ete mokili e ba vérité na yango na merci na bandeko nyonso o batalaka mosala oyo ba tiaka motema na bango pe ba soutenir biso na ba façon nyonso na koloba merci na bandeko bazaki passion pour ete komona na biso na papa ezalaka facilité même na papa Moïse ezalaka facilité parce que faut bomona biso boye bandeko peut-être ba comprendre raté ezalaka biso ba sacrifice ya ba concentration spirituelle ba sacrifice ya ba concentration physique pour ete to réaliser biloko obino botalaka boye parce que ça est très sensible. Merci belé na maman Thérèse et Bobo a Undama pour la patience pour la nyonso lelo papa yeyo. Merci Ebele na maman Esther Monique depuis les États-Unis. Yomoko yebi merci belé na la baronne Petronine Ngandou. Toujours Yomoko yebi bipa yewa pozwami merci Ebele na maman Bibi Chewuno. Merci mingi na le Saint-Esprit kokoro ko le fungula. Bisika Zwami to pesio ba merci Ebele, merci Ebele na papa Pagi Konde. Donc papa Pagi Konde bande ko ngai bisika wa pa Zwami ayebi makambo oyo ndenge nini ezosala. Tant mokili mo bezali toucher boye. Eza na babana ba papa Kimbangu ya solo bazo ko tia bakoni. Merci na bango. Bipa nyonso bazwami merci na la voisine. Ye ba pesa ka kombote mais ye moko bisika yebi kazali matondo na bino nyonso. Alors bandeko Tokobanda awa to solo na papa tobandi awa parce que mokili bazali ko comprendre te avant d'abord to tomber na makambo ezali ko salema lelo et puis ezala bana ebele oyo baninga ba soutenaki ko soutenir yo ebele misusu même totangi ba kombo ate o bakanisa ki yo et puis misusu pe na ngonde tozotala boye pe ba kokanisa yo pona likamnenga santé ndenge même lobby mais motuna tozali nango awa okoki kobetela biso lisolo ya tango papa Kimbangu akufaka na Lubumbashi mokolo oyo akufaka makambo nini elekanaka pe tina liseko na ye toyeba d'abord esika wana po tozo comprendre te likambo papa Kiamba wana bazo baneti za batu mibale expliquer na biso malamu esika wana tango papa Kimbangu akufaki na Lubumbashi ndenge nini bino awa na Kinshasa boyaki koyeba ke papa Kimbangu asekwi te akufila kala mboka te tata Kimbangu akufila na mbisa awa da derivant. Ah, papa Kimbangu na Lubumbashi te? Na Lubumbashi, ezake boy. Ntango, uyibi mokolo bafungula kibari na stade oyo ya Rebuchu awa de Kisasa na Sangwa Lufayere. Match na Tata Rafael. Bisu tozaka na kalo fungula. Bo wakati lelo bakobeta bakufungula de banda ya bari na Kalamu. Ntango batari biso tuza kukenda na balabala lwakadingi tukuma wana pepe na kubemena juu mama moko na lupango ya Bongala alo batata abini biza kukenda bonguke Kimbangu akufi kwenda Lubumbashi batu yosu bakabu ndenge nini ye azaliawa bo ajibiri ndenge nini ne Kimbangu akufi kwenda umoni bongo ntango tokei na bali babeta kibali ntango tuzungi ntongo etalali ne batili biso mitasho na kitambo ntango batili biso mitasho na kitambo tuyi awa nyonso na ozole baza kobiega ornebi bongo ntango tokumi na kitambo to bakabuli biso bandako tata Kimbangu
Batia musala kwenda libungu na wote wako njile kenda kana bela sovi bantu bazala kusala kuna bongo bakena tongo mukoleleli po bamona bafungula lupangu maso tata ayela kana molimu te ayela kana vyote kasi ayela ki na masua maguta kana kisangani. Donc papa Kimbangu donc mokolo match ya oyo bafongola stade ya Tata Raphaël nde mokolo ya na masua oyo uta kisangani ntango balobi kwenda de Tata Kimbangu akufi kwenda na Lubumbashi na Katanga ajila kiawa na kisasa na vyote ajila kana mulimu musatu te me iloko ajila ki na masua maguta kana kisangani tangu masua makumi na libungu matelemi batabusala na tongo badiri bafongo lupangu boyi batala azaka kana vrase na yebo na nini valase valase nde valise na kati na iloko mosusu te kaka ba valase na yewana batu bamoni bakimi bango nyonso bake koyibisa mondele na bango po na kosi binu te mindele nyonso bizake na Congo banda 1960 banda 1940 banda 1930 banda 1928 tuzake na mindele ya mfutu te papa nyonso bazake bati ya Congo ambuti zela mindele o nyonso na tawana o bazalaki babota maka awa babota ma oye makila na bango sanganaki ba deuxième pot donc bakila na bango sanganaka na ba kongomani na biso na ba congolais okay papa biso Tata Kiamba ntango ayi batu bakibi bakakoyibisa mondele na bango mondele wala yata ai akibi allez a téléphoné na hôtel de ville ayi atari ai a téléphoné na kitambu na gouverneur de province monsieur Babido ayi atari allez a téléphoné na gouverneur général alubi awadi kambucha gouverneur général ayi Petillon atala boy allez a téléphoné na Mbasangu alubi mutu la bidu sasa kui akome awa Mbasangu balubi lukula bomoniye bolar saye na kitasa te boyana yetiriza awa na Mbasangu ya kutikaje donc wana balobi ke le roi bamoni papa Kimbangu na valise papa Kiamba papa zela oya c'est quoi que ça papa Kimbangu to papa Kiamba tozo comprendre car ye wana tonde azake le mo voilà c'est là ye zela pardon zela papa qui expliquer dans biso moi place on a tozo comprendre pour na ko maximum papa akufaki papa c'est moi qui m'a akufaki na Katanga kwa na yesiko a transformaki abongo ndenge musoni papa Kiamba donc papa zolobela parce que ndenge nini mindele bayebaki que au delà ndenge papa Kimbangu assez kasi mindele ndenge bayebaki eza mindele yoso zakala baona Congo ezaka mindele ya putute bato yoso bazaka njuta mindele bazaka njuta mindele ya Congo bao bazaka na Congo tile ba magasin tena ba compagnie na ba société nyonso ezaki bato na bino moko siko ezaki nini bande koyungola bango na molimo ya putute de bato mingi bato mwindo ebele bakomaka bamindele na kisi non to ndenge nini biso Tata Kiamba ntango azaki wana kisasa soko boya kotambola ye na nzela bino boza komona bino bozali bamoi mais bato bazali pembeni baza komona mindele wana baza kokende kona za mindele mais baji bozotambola na ye bino bozokomaka mindele bino nyonso baza komona bino babindele mais bino boza bato mwindo muni Tata Kiamba azaki ndenge wana bongo ntango tata amonani kabata kamino ikizakenda central na Mbasangu
biso da kitambo to za commission diringis yo yibe umoda kuma ndeni wana baba kasaka mutema mabe na histoire drinks bon na kitambo azakala administrateur monsieur des lois uyiba ke umoda ke te toyoka kana masolo koko monsieur des lois bon monsieur diringis ndao ba gouverneur abengi to côté da camion ne isika ngai umona ndega za kutabula sokoza limu doke ukuma pelpele isika ya vandite mais ye bamendere baza kuvanda na ye boy lukula ndege to vande mais ndao to kumina mbasa ugu na papa Kiamba batala bo ai sai ale lokacin ko tika yamba e pala ba soda kuna moni kama ta jinati na bila ba soda bokege la motoyo bisu tuzungi be kuna batika laki tata aza kutambula balabala oya azalina ba mama oya azalina itabi apesiye oya azalina mbala apesiye siko bakangaki ye ba palo kodia bakangaki ye papa Kiamba azaki ne libre bakangaki ye anki libre azotambola na valise ba valise de wa ba soda mpe beza kukipe da ba yete po mutu ba kipe oya azali mutu ya kasutala ndege ye azalaki ba mona azali kasi bajiba kite azaki ndenge azaki kitoko munene ilaba alfata ile puta na subishi moko ya na coupe na subishi baboko mukoshi pa batu na kitambo soko bateka lupango te biloko wana yoso ngai naza koboma yango tango papa kofi donc zalaki nango nyonso po papa Kiamba aza koyibisa binu bobanda koteya batu na mbotama ya Yesu kuna na siba pai babonze binu bote kolete binu banda na mbotama ya Yesu ti na imonse de yowadi yawana imonse de yowani vende banda mbotama ya Yesu bakambizani na bakapu wana buza kotanga yangu kuluka bakamushite landa makamaza na bibile banda na mbotama ya Yesu makabilini ezadi luza la kundimba ya soul ndawo tata atikali na mbasagu aza kutambula aza keda asoka kena zamba akati babankudi na ye akati babankudi na ya pasul akanga mama body bukibo atina mutu ayu ke kuteka dambaza mpongo kuna na basangu waza kuluka badi kuna biso manyanga bazakela kurupira bakuna kawo trako bazakusa mbota watu za kusambila na 54 papa momotuna na ndako momotuna tango bameme tango papa Kiamba ye ba papa diangenda bazalaka wapi tare yela zakaka na mboka sika na kamba azali kaka na mukoto kuna na mboka sika amona na kina papa Kiamba te papa na ye papa za kuyibisa biso toke nzo tata Joseph même kolo leta begaki tata boko ke kufunda alubike mbango bini buluka azali na ndako na ngai tata wanda za kusala otrako muzobo bo ntaka ke kufunda batindi ko vakasho ntango tu yo keda tu kumi na hotel de ville
papa na mbalasani wala likolo tobuti kuverdera zake tata kanchi oya manyanga ntangu tukumi bisu tuteleme boy bongo tata kansa temna porte ya bilo atuni to bono ko voiture izako ya na hotel de ville ba na hotel ntangu ayi voiture telebe ko nafsi tata ligenda tata share atekani na voiture tata ligenda bi ayi ntanga kubi boyi na porte tata kansa ko na bilo atuni eta Joseph oyibi tatoyo ne tata apeshe ne possible yo wanga ngai na misha bat ngai pe na kuwanga na bilu na misha tata na ngai yo wanga ngai na misha bat ngai na kuwanga na bilu na misha tata na ngai tata ni jeda yewana za kukita okay kutoka na kabino bakay bakina ndeko ne Charles akay na ye mais papa na bango non apesa tambote te tambote apesa te ya kuwana kundima musale nzambi pada bodikute potata biso tutambuli na ye mingi makabo mingi toboni mais c'est qu'il y a zaki papa na bango te parce que papa diangen na zaki komona zaki na ba aki spirituel misu na ye aki na pouvoir makasi c'est que tango atala ki ye amone ki oyo papa na biso kimbango te kasi baza kugwa tata ngenda na tata Charles azake na boma alako sala kula bongo tata ntaba za kusambira kolera banyanga tuza kusambira boyi sokolo bokoti bakage port bilu na kati kuna za kusambira bongo tata moko poto za kusala boyi so ava boko oya loti doto comme ngai la loti na butu na moni boy bongo tata moko na kipi la bamanyanga aloti bilu za kukagamana ndako tata da bilu mukuchi na bilu sa yakikala azari ko na vunda me bilu bokuma kumona yete bamanyanga bakati dila bakabati vati na vunda baji bakuti wanda vunda baba to bavandi taku bakiti mboti batate awa mupaya azaria wate bisha wa tozana mupaite baka bazungi na mbasa ngungu bo kuna mbasa ngungu tata oya za kusambira kuna na utrako batidi imitation la kisasa na utrako bongo tata wana aloti lisusu bilu baza kusambira tata da bilu cha yake azari akuma wakala azari kuna mbasa ngungu bakei bakuma kwa bisha watazale bapaite mbale ya misa tutatoa na yiku lote ni susu alubi tatale bilu se yake soko bukei bukubi shika jete makasu izali rumoni bukota wana me soko batuni bilu mupayangulu za kuluka kumule yenani ne bokoloba kumune tata Kiamba Alphonse Mouki ale bamanyanga
bakabati nzela bakumi na vunda ndangu bakoti batyavunda batuli bako bino makabo za kujilawa mupayango boya kuluka nkumule nani mupalito za kuya kuluka nkumule tata Kyamba Alphonse nana yibisibili nkubu wana tata Nzabe muta yibisibili dala yewu mwede kumule tata Kyamba Alphonse alube yewu mwede yangu wana tata bongo tata mosi je kuna otira ko atini imitation na kisasa tangu aji aza kuluka akakomale kipi ya bamanyanga baza kusambele na badako uyibi bamanyanga bakoti bongo tata tangu batuni tata mosi cheli na awa alubi kuna na basangu ngada tiki mopai agucha kena nchibafwa kumele tata Kyamba Alphonse tuligito mone yawa na kisasa po izakile lyon ya ligumba mukolo ya mibali bo tata lingenda tangu bantu bayibije makamu ta bantu bayi balubi soko bolingije akoma na kipi na bino bosala bikada bokoma kumu na bino bongo bisu na kitambu tuzakela kipi ya tateke mfumungadi na mabalo zaijo na tata mokiari atwali dangu tusale bayi bishi po ezala kede nyo wana ezakozala mokolo ya bebali mokolo ya bebali na bamuka na baparoise ezakosala mokolo ya misatu ndako ya Nzambe bongo ntango tukome mukanda bato kuna na jili basalida batike bapesi mutu kede kukabata bisu tata wana luyala nyawa ale tata wana kabati tike kuna na matete ale akei ntango akei bakotali apesi tike tata wana bakabati nzela na tre ki kisasa izakani kabo papa me batu tala me bisu tukutakiye na kitambo tumonakiye ntago balobi tata Kyamba azakoya ntago ayi bantu bayambiye tukakebele mais batu yonso batili koko. Alors tout le basco que tant aux hôtels sabongo papa Kyamba Alphonse yemoko c'est que zaki na pasi komona que bana na ye est-ce que ndoko koyeba que o eza bana na ngaba wanga ngai zaki na pasi est-ce qu'à part ça ezaki l'occasion mususu o esala que akute na susu na ba papa diangenda na bandeko na ye po babongisa to ezalate tata ingel adana pasa kipi de gumba pota watu salaki makabo nyonso za kusalida de gumba za kukuta na kamba makabo nyonso za kukuta na kamba me tata ingel tangu alubi makabo yo oda de gumba tata na ligi moda magumba mususu te mone isikate ko kabula de gumba bongo ya bisu tata mosi tieni balube kumu de gumba tukusala kumu ni alube siake batu
na ringuma da bango buluka moto ya kota ke classe opesa kumbu bo bisu na kitambo yuko pesa kumbu tata mucho tata mucho Filipo musakata papa musu aza kusala na leta bongo tango tosali kumbu na biso ligumba ya ijon ya biso na kitambo topesi tata mucho bongo le ibisika tata mucho aza kotersa biso donc bosalaki élection bosanganaki nde boponi mutu moko voilà merci beaucoup bongo tata mucho nde aza komema biso mais non ntango olobi boye siko lisolo oyo ya nzoto ya kimbangu oyo wutaka Lubumbashi Katanga eyaka awa oyo ekendaka ti Kamba siko wana ezalaki nini soki papa Kiamba Alphonse ye moko olobi ke asekwaki ayaki na nzoto mosusu siko nzoto wana oyo papa yangi nakendaka kozwa na Lubumbashi na Katanga ezalaka siko nini kasi tata lengeda azalaka kula moto aza kundima na likolo azali kondima likolo bongo yeba ke mabele ezali eloko ya kitoko mpona kotikela bana na yo surtout que na bisika neti awa na nsele ndenge bozali komona paysage kitoko à quelques minutes ya fleuve Congo oza mobimba boyeba ke lupangu oyo ezali kotekama na 20 sur 40 to pe 20 sur 20 kaka lokola bandeko o boza komona zinga déjà bazali kotonga benga biso na lombango na numéro plus 243 82 161 72 wana na WhatsApp mbango okosolola na propriétaire kaka ndenge ezalaka mikanda nyonso okozwa yango pe otongi kitoko biso toboni kaka mutu balobi tata mbangu Kiamba Alphonse moni kasi makambo ya kesi biso toza kolanda te lobino bolanda mambo ya nzoto wana te oyo eyaka wana bolanda te soko olingi osambela papa sambela na solo ozala mondibi gala ndenge na ndima nasambela nzambe na ndima ndenge tata alobaka bino banda lelo bolingi kosambela bino bobandela na ebandeli ya mbotama ya Yesu ngoni lukola tansaka biso ndenge wana nsila siko papa toloba boye papa Kiamba siko Alphonse tango lobika kendaki na mbanja bongo na Congo Central est-ce que akomaki Kamba po lobiki papa Diangenda alingaki apesaki ata mbote te mais est-ce que akomaka ta Kamba kasi botawa wukune kubule tata Kiamba Alphonse aboyo owane za tata langaite tata ligel aboya wala tata ligel azana mokoto aboya mais même na miso molimo amona ete ke oyo papa Kimba papa Diangenda aza eloko te papa Diangenda aza miso molimo te aza eloko te na niveau ya spiritualité ya bonzambe non papa Mukendi moto ba mamla sentiment te vous êtes là donc papa Diangenda na miso ti ayaki donc aboyi et papa Kiamba tiaka suma koloni na Kamba te akenda te papa Kiamba ya bongo akota Kamba te ti 68 na ndenge patika nzoto na kenda donc papa Diangenda ngaka koyoka tali solo na rien basala rencontre moko te à part ka rencontre basaka na hôtel de ville wana oyo bafunda papa Kiamba keno de papa tuba achuba no awa akifunda papa Kiamba keno kimba boluka siko ba mindele bayebaki ndenge nini ke o papa Simon Kimbangu bayebaki ndenge nini bayebaki na carte d'identité papa Simon Kimbangu tango azaki en vie azaki na carte d'identité na ye de mutu sa na carte comme ça carte d'identité azaki na carte wana siko tango akufi carte wana ebunga
nde ba mindele ba miko luka carte ya identité ya papa Simon Kimbangu emonana te. Or que ba mindele wana pe baki na batu mwindo ba yongola ki bango. Baki batu ba yongola. Sima ndoko luka sikoyo carte wana papa Simon azaki nango. Pièce d'entrée na etenge bungi ndenge bakunda kai. Après ko sekwa na ye. Ba yeba ki sikoyo ndenge ke papa Simon yeyo. Nde papa Kiamba abimelaka mundele moko nde altumba vélo. Tanga bimelie nde mundele wana amona carte oyo ya papa Simon papa Kiamba. Tanga aussi qui sangani. Amona carte wana nde ko benga akeno na moni Kimbangu azongi. Nde mundele alasa ki papa Kiamba na hotel na ye atiena masuwa ali bakati Kinshasa. Baina papa Kiamba. Papa sa carte. Koyo date wana azolo baki wana papa est-ce que wana corps déjà ya papa Kimbangu et yaki déjà papa denge na memiango wana memiango te wana memiango te corps oyo ya papa Simon Kimbangu parce que to de amuta kufi aseku tanga seku fa seku na nzoto ne suku na benini otikala kuna etike lote suku nzoto ni otango Yesu atango Jésus qui seku aki est-ce que nzoto etike na sana bini etikala kite donc tanga seku na nzoto donc seku mdeni ni kolamu no mutalamuki Mendeni siko la muki aboyi bobengi na kombo apesi bino kombo mususu. Apesi kombo ya papa Kiamba parce que pona ko bomba ba mindeli. Pona mkokima mutungisi ya ba mindeli. Alors tant papa Kimbangu yaki azaki na retard à 12 ans. Faut assisa musana parce que 12 ans de tikala ki yonga zonga ki akana retard à 12 ans ndenge ni. Na miso azaki nango. Hein? Ko no kange mingi. Ayeko tika na 12 ans na miso azaki nango asala amikufla ki avant siko 12 ans disco eti moi azongaki pour kotisa 12 ans mais na corps sikoyo na corps mususu ya papa Kiamba azonga depuis le 14 mai 1956 ayeko kufa lisusu na 68 ndesaki 12 ans. Alors pona koyeba ete papa Kiamba yona papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu alokoyela nzela ya vunda ya makolo. Kuta mbanzangu utankamba pe mbanzangu alo ya makolo. Sikona nzela wana esika zonsilaka moyi kuna 17h eza na vunda. Baminde babikene tolola awa ya boyi ya bingo la telefona la mbanzangu. Non ero timbanzangu eza 14 km. Makolo ero simba tizo senga tolola ati na tongo ya boyi. Nde papa Simon Kimbangu aliputa. Ateli boko boye abendi moyi ezonga tina 12h nde na kati ya mboka wana mukolo wana nde sika papa Kimbangu alakisaka bisoki na kufi bokundanga awa na mboka na vunda papa Kimbangu alakisi bokundanga na vunda awa na vunda alakisa na place wana na kufi te aza en vie alakisi peke suna kufi awa bokundanga awa na ndenge alekaka na ndenge asengaka mai baboye kopesa menenge bimisaka mai kisiko mai wana ezali biso melango to sokola mai wana mai ni bimaka tilelo bato mboka mo bango mela mai wana bisi mbangisi ezwango te ba ozwa ndeni bati ba ibi yango te wana ezaka ebomama bayebi makambo wana kutu te bamesi bayebi makambo wana te nde papa ndenge akendaka na ndenge papa Simon akufa Lubumbashi na ndenge asekwaka kaka place wana papa Kiamba azolisa bato na ye na aveni mwaka na Delifo aveni mwaka numéro 48 azolisa bato bazalaki nde bapapa madeka so na kufi bokunaka na vunda esenga alakisaka bato boke na vunda botuna famille Mazangata bokomona esika ona alakisa bokundanga wana siko kie Kimbangu nde papa Kiamba tangi kokufa le 21 août 1968 nde bake kunde kaka place wana oyo alakisaka place bakunde tishi kwa za wana mais tolo basiko na le fait que papa Eric talaka bato masolo bandeko baso ko betela biso bazoleka na plateau balobi papa Diangenda sekusanganga kutu ya bawara na kamba papa Diangenda Mobutu même a témoigné image wana le nabi to solanda Mobutu même a témoigné na liwa ya papa Diangenda que
moto bomoni yo alali soki papa nazalaka prophète boye bakiye pas ki prophète solo pour soki nga na koma président oyo eza moto oyo alali papa Mobutu na ba pouvoir nyonso ko kota nango il a témoigné à reconnaître pouvoir bangange belé toujours là que ça même ba image bazo ko reconnaître que papa Diangenda ba site belé ya mboka oyo yene moto ayaka ko kanga yango pona ko apaiser ko kanga ba esprit ya kanga ba site belé que au kutu le lofuso ba fongoli yango sala ba merveille mingi na kati ya mboka mais yo zolo ba que papa Diangenda azalaka na amona ilo côté pa ya papa Kiamba Alphonse ici quand on a tout monde ngompe clarté papa Diangenda na niveau ya bonzambe moni Congo je crois pour la nini lokuta manque ya vérité nde emi biso sika to komi parce que nga papa Simo ki mona bima abimelanga papa Simo ya bisanga boye akomelanga W akomi W atulinga W ça combien de V nga bisa ba V mi bala bikinza ba V mi sa mona papa Simo ki abi V ya liboso la kisi nini ila kisi victoire V ya katikati ozali ya rolala ila kisi vérité V ya suki ila kisi vie abime likambo ekangami na V ya katikati manque ya vérité parce que vérité ça renversé loko boza na vérité te mboza vie ezate ti moko bokoma na vérité nde boza vie ngama konoka papa Simo 2016 donc marambo izalaka auto semuna oyo nyonso lukuta nyonso oyo bolube oyo nyonso olubaka oyo na landaka na TV na partout likamba vérité ezalaka te donc vérité lala vérité ça renversé ya kolala baïbia parce que vérité ezali papa Kiamba papa ekitikana no boyo oyebi combien de babonisa bandeko bapesaka combien donc papa oyebi combien de baprières vraiment papa Eric vraiment ya bato mpo na nini kimbangisi yoka papa na biso loko moko toza vérité mpo nini kimbangisi bazala na tinsani batika na tinsani pourquoi euta na wapi tinsani euta na wapi question na tuni ndeko papa Diangenda tangu siko papa Kiamba ayaka na Kishasa tanga wanga na kiye après papa Kiamba zo sala miracle na Kishasa asa miracle na Kishasa bi papa Diangenda ko papa Kiamba na Mukoto papa Diangenda ayaka ko papa Kiamba ayeko joyer na kitambo na veni vivre mais yo le bitu bakutana une fois non bakuta une fois wana liboso wana siko après ko sa miracle pour me belé auto que na fait batende zaki ouais on a ngito sala pa tempo za au parler tous à la tempo mama kamuna sola ndabana na ye nde sikoyo papa ton papa derrière ko mona ki papa qui sa miracle ako joyer awanga ako joyer amilaka papa Kiamba na Mukoto papa Diangenda même pas amena Mukoto ayoka kisango papa Kiamba sango après ayaka ko joyer batie siko na Mukoto papa Diangenda tsa papa Kiamba na kati ndako siko batu po yo mona papa Kiamba balfo papa Diangenda tina poto pesa di makuta zila papa Kiamba na ba miracle yo zaje sala batu papa Diangenda ayeko joyer ayeko joyer na veni vivi numéro 30 na kitambo place to komaka wana nakenda po usala ayeko joyer amemena Mukoto na Kasavubu wana nde atbombie na kati ya ndako siko pona ba miracle pona ba prière miracle siko so oye po mona epesa di makuta nde papa Kiamba zo sa Diangenda kumbakila ni mbongo kukuvila kanga mbongo ti nga na yepo na mbongo te nga na yepo na bolingo pona mutu nyonso papa Diangenda azolinga te nde papa Kiamba te merci papa Diangenda yo na batu na yo bonoselaka nzambe na mbongo oui nde papa Kiamba ekolimo na kati ya chambre wana yo nde esika tinsane bande zali elakile kuta papa Kiamba en vérité nga la ba vérité nga zaka amoureux ya vérité nazaka ennemi ezalaka partir ya likambo lekana entre papa Kiamba na papa Diangenda alimweye bibino sebo selaka ndio na batu no selaka nzambe kaka na mbongo yango tisane etikala ti lelo système ki bosai mulongo opesi di makutu lekini papa Kiamba leki système ki etikala na kembaka ti lelo
Déjà malédiction. Malédiction de papa Kiamba. Ah, Histoire vrai, ndeko longa kawana ke na veni mwaka numéro 40 papa Kiamba ndese no vanda et c'est quand qui 72 disciples. Wa sengisa bangoni so papa Madeka ba papa Kitoto ba ke belé. Mais est-ce que après ça papa Diangenda fait moi après ça et l'autre côté parce que nyonso au papa Kiamba papa Diangenda ndimangote. Andima ngote score papa a payé. Mais c'est la papa parce qu'au plein oyo même l'impact oyo papa Diangenda c'est qui même dans l'église au bazo ba hérita qui va pouvoir et pas ya papa bango nyonso misato oyo côté administration qui très puissant oyo côté ya bomba ki kuna nkamba donc bango nyonso bazo ki ba un peu banda ko kende wawa ils ont l'accès que ba ki na lumière na kati ba baza a na Congo ba ke wawa sa miracle c'est baza bonzambe batebe baza mboko Congo ba pasteur belé bangunze belé ba sa miracle est-ce que baza na kati ya binemba nzambe baza kati ya bonzambe te ba papa nkushu exemple baza na bonzambe te papa Eric papa ngande na loba ngai na baka vérité ngana kutana papa nkushu papa Eric pour ça la émission aussi là parce que ngana zo comprendre yo te likambo ya bonzambe papa Madeka yo moko loba ke papa Madeka aza ko talisa papa Nkusu bazaki ba papa parce que ndenge lelo yo loba ke bonzambe sala te papa Nkusu aza papa Nkusu ayebiti na kati ya mutema na yebi ayebi ke yaza bonzambe te ayebi ndenge ayebi mo ndenge nini yo zo tala par quelle évidence tant ozo le beloko il faut approuver mon argument que parce que là papa Madeka lobi que ça parmi bato fréquenter ba papa mon ancien ba papa Nkusu parce que ndenge ni c'est que yo mo zo contrer sur ma papa Madeka bango ba papa Madeka baneko kende kopesa papa Madeka papa nani Nkusu cour na papa mon ancien je comprends alors pesa ba cour mais alakisa mon papa Kiamba te mais balobela papa Kimbango azona papa Kimbango mais ngala tuna papa Madeka ndele yo kuma pemina bato ozo pesa ba cour so poni no bombele bongo dikama papa Kiamba ayebi singai bazana elembo wana ti wana papa bazana elembo wana ti ce qu'on peut pouvoir ni papa Eric wapi bon bazana wana oui toza na trois pouvoirs toza pouvoir spirituel ya tata Nzambe toza pouvoir satanique toza pouvoir des ancêtres trois pouvoirs wapi ya bien wapi ya mabe pouvoir ya bien pouvoir des ancêtres c'est quoi la naître donc muto sala ça protect na ba koko na kati ya pouvoir ya bokoko ya malamu bazali naître on fait ba chona pouvoir laisser faire c'est quoi la phase pouvoir ya bakoko c'est quoi la naître basangisi OK pe na ninga bonzambe pouvoir spirituel bakoko no pe bazali bakoko ya pouvoir spirituel bazali bakoko ya pouvoir satanique pe bazali déjà na mutu muso azo salela bakoko ya mabe azo salela bakoko mais eza bakoko moko phase nango ezali bakoko on eza naître mais phase ezali ndenge ba pouvoir molelo s'implanta partout ozomona papa ngai nakutana papa Nkusu nga ba vérité nakutana papa Nkusu na monga Kongo papa singa atindi ngai nakenda kuna papa Kimasa kesa papa Nkusu alwa neta majaza nango ngai oui okepe okutani pe le 15 ya 9e mois 2015 ngana ngona papa Nkusu fara fatu comme photo na mongo Kongo oyebise message oyo na koma ngau na banga babonga papa yebisinga kende baso eloko te na kenda komona papa Nkusu ayebi nga bien ngai kia ku Kongo Moïse ngai Eric na kende papa bi na ngai olongola linete ya magie ozaka na yango papa kusatilu na se asinga na yoki yebisa papa na yoki nebi ki soki olongoli yango te okobela malade na miso le papa Nkusu abela malade na miso te papa Nkusu ozobeleza bataki te bataki komba pona nini efanda babetaka ye bataki te eloko wana kutu te ngai yo betaka kati vraiment ngai nakenda kuna le 15 na 2015 le 15 à 9e mois 2015 Sko bandeko na minutes oyo ba kosambela nga nakendaka kuna na yebisi papa Nkusu batindi ngai olongola net ya magie ozaka na yango papa Nkusu atili na se après yebisi nga oui
na yoki na isi papa biso ko longoli yango te ko jwa malade misu nani azonga na nga ti lelo papa nkushu apesa ngai photo ya Rwanzinga nkuvu oyo wana tolo wana apesa ngai abisingo sa mobali fosa mokonzi papa nkushu photo atiswa za nango apesa nga photo ya Rwanzinga nkuvu sa torche ne suke kitabu apesa nga photo abisingo sa mobali za mokonzi naza na photo na ndako na nga o papa nkushu apesa nga mokona le message wana naza nango. C'est la vérité. Donc, tout le monde que Bangonio Sonatan n'a pas passé qui vérité spirituelle les acquis rolala. Il y a un bakutane qui n'a yangote. Bazaki na bazana pouvoir, bazana naître. Mais original, bazana naître. Naître est bakoko. Mais phase, il y a pouvoir ya nzambe. O phase à connecter les athées. Phase on les athées. Mais papa m'a dit na suka a ironisa qui nani parce que na suka yene mutu le roi qui nani. Papa m'a dit katia noko kende. Tikela ki papa ko soutien to papa mon ancien. Le côté papa de ka bieka ngai. Tangu muta suka te rokufa na ye. Papa m'a dit ka va kufa bieka nga na kata chambre na ye. Mais na état santé na ye wana. Nani connaît ki na pota solo ebisi ngai si pote ngai na zaleli. Abina ngai soki na bieki on a mis sur ba ko salo mabe. Même les bottes en au salon mabi. To côté en ta chambre, avec ce poté sur le haut. Moi n'est pas star, il m'a cambo, pas star. Donc c'est dire que à format bango mais bombe la bango ba secret. Après c'est le côté. Si to côté en ta chambre, papa m'a deka et ko bien kangai. Aibi singa pelisa moto, tsanzu likola moto toka. Parole papa deka tsinga yango. Nena bimaka bingo trendo bimbe mbamo kindi. Nena kinda peta mikusute tuko mona moni ke moni buguna na cercle. Nalina kenda kati ne bempo madeka. Bala sai kotingo kozi ya ba papier ya ba shongi ba pyramide. Ba to vuvamu. Ngana tomboka mezaki ngamoko e fa bala se bongo. Nokwa zaki ngamoko bomba zaki belé na koka bango te. Na sika makasi bokola sa papa boyete. Na denge bakendani bimba kunda papa na mboka na ye. Tuye kozonga na biso ngaku baboyaka na kende to tubatemi ko kwata mitu na biso te baboyaka papa ki mambo zo sala bande ko pasi mambo ba malédiction mambo ba nini mais na ba investigation na ngai ndenge tozali toujours ko continuer na makasi ya makambo oyo tokutana na papa mwana nteme ngai na balukutata tokuta papa mais ça pele nkamo yibisa papa mwana nteme zala nini papa na yibisa ka yeboyi tatu keboye na ebisi ye luka nzamba bi oluka ye olonga place ozalili wana nzamba papa ke aluka nzambe alonga sika zalili wana mba moko papa mwana papa nkush papa na mwana ntembi ebisi ngai boye mbuta kiaku batu na batu bazana bonzambe na bango komba mindele ba krishna ba buda boye ba banbeta na histoire ngai si papa mwana ntembi bebi bon papa na yoki lokola batu na batu bazana nzambe na bango na bokoko na bango seke batu na batu fo na satan na bango na likolo na bango likolo ya batu munde za to ya bandeza place ni apesa la réponse était satan na batu mwindu aza wapi o satan daga moko se papa comment banzambe ke na 4 na batinda mi 4 pese 8 siko satan ka yemo ko so beta bango nyonso donc satan partout aka yemo ko mais satan za ka moko banzambe nde batu na ba fui ba comment ko kabola bon kabola total likolo wapi likolo batu mwindu wapi ya ndeko ke ba chinois ezati dans le monde et dans la spiritualité universelle ne nandenge na ye kozonga me kozonga na saka mama na accident na buka na musaka munene ndana buka ni musaka munene na moni na monaka ngana kuta babangunza nyonso na kutana na vai na kata nkamba na papa Simon Kiangani ngana kota le 4 août 2008 na papa Simon Kimbangu na muzole o wana baba muzole ya Kimbangu wana mais wana tango kote ko moni nzoto ko balobi so ozala ba nzoto wala so kote mona zaka sekeza mbalo ko mona nyelamba nini ngana kota o moni nzoto no te eza senki ba mbala kaka boye o mona te o mutu na 4 years o mona ete lisu moko ya kofinika ya kama moko ya kufungwa ngali ngaka lukuta te papa lisu moko boye nde batesilo bautala nga boye tuna mutu wana kenge dira lukuta ngana kota ba politicien bazolo babongo papa lukuta eza ma musicien lukuta
nga na kota na papa Simon Kimbangu kianga ni biso mbato kota 9 tuma 15 o nga na swafa na papa Simon Kimbangu na binisa de kambwana te o yalo bana nga ko na bana yi boso bisa makambwana to shuka makamboyo pardon papa bolo ki na mai na mela nanu papa et le Ngelesi s'il vous plaît vraiment donc il faut d'abord mai tout ça papa il mais ça non na motuna parce que papa ba découvrir ba tuninga et puis nazaki même ko banga par rapport ya ba aide un peu ya bandeko envers même papa nazaki même ko banga que papa tam so recouper la biso tout ça pour promesse nini ba pesa na papa ba lobela ka nini oyo que pour papa papa mukoko azalaki na papa Simon Kimbangu oya benga makakia donc vrai Simon Kimbangu na bi vrai faute. Donc, au papa Diagne de Obi, Yazaki secrétaire. Yazaki secrétaire, il y a papa, secrétaire particulier, il y a papa qui a Alphonse. C'est vrai, Simon qui m'a dit quoi. Il y a un secrétaire. Sikoyo, Tozonga Siko Tomi Tuna. Papa qui a mbabisi papa Oyo, Okokufa Mukolonga na Kolinga. Pour des pégages, papa qui a mbazana, nani. Pour Aibisa Moutou. Okokufa mukolonga kiamba na kolinga yeyo pe aibisebo avant yo kufa il faut muna kibokonzi nanga ndio kopesa ngo témoignage pour kei yeyo donc fina mobimba aleka na TVT aleka ngona kimukolo mbala boso ngamna lekisi ye pe kokuta ngana yena papa oyoyo mutalakisanga azaki yepi bala sengana nokoleka na balabala ya zaka na kata ndako nga zoleka na balabala boye banate le côté yozoleka na balabala nazoleka na balabala yaziki na kata ndako atindi koko na ye bobenga mwana zoleka na balabala nebita mona nga na ndenge nini koko vie ba mystique ti lelo ezaka ba spirituous musabetika loboko akenga loboko koko na zobenga yo koko na bino ndiye kozonga na zongaka ti na kata ndako kuna na koti Avandi. Ouais, papa m'a dit qu'elle est encore vivant. Papa m'a dit qu'elle est vivant. En 2017, il y a papa il y a des bosseurs papa dit que 2018, il y a 2017. Mais ton akoti papa tanga moninga niko sepela. Tanga sepeli nde ayembaka nzembo ayembelanga nzembo nzambe ye ajali tata solo na kobanga te nzembo ayembelanga yango wana. Tango esili a telemi atima boko likolo amiko pesa nzambe merci abi papa na moni la ko la kaka ngai so ngona zo kompatela kango nini ye abondela bongo nde a telemi singa abisinga makanso se ko bisana tokute na ye le 5 avril 2017 les mêmes les 5 wana les 6 nango wana ya 2017 yon papa abimela ngai à la séance de la fond ndela kinama mufunda ni mona ki papa ki mona nzela ya vundu voilà to comme kin na suka salutation na papa Philippe Kasso bazali ko la biso salutation na tata mosi ya bana neli mokela bisika ba jomi ba mbote belé salutation na mama songo bazota la biso makambo oyo zo sala nganje ko malili au parleur Jean-Jean la Ramokili mais to comme na suka pour na kochiter un peu avant que tozonga la papa un peu plus rapidement il signale sous la troisième partie ba ndeko ba Hollande pe ba comprendre mais ba pesi papa mokolo papa qui mango mokolo to lo ba que c'est que toza na ba dégâts o esalemi c'est pendant que tu dis que papa qui Simon Kimbangu azali sous vivant lelo parmi nous papa qui tiangani oza sous vivant et réincarnation mais tout le monde ba dégâts o esalemi papa Eric batu ba leli sous kaka na mokolo ya Kimbangu ezali nini expliquer non biso nano mbebe ezali wapi maki ya koyeba ndeso cause ba problème est-ce que bopesi mokolo ya papa Simon Kimbangu est-ce que li volonté na yeto bo se volonté na bino to longue place wana mais libota na inde sengi za libota na yete babuza basengi nazo ba vérité papa za libota na yete to ba mekamote poto sepsa batu mais to ba poto sepsa nzambe papa Simon Kimbangu kian aza Simon Kimbangu te aza Simon Kimbangu te aza Simon Kim papa Simon Kimbangu kiangani
papa qui a représenté les gars de disque Mbangis azali tous amis batoza maturité exemple nato mona bangunza bato de kana TV bangunza lifina au parallèle baké sambila na cimetière mais papa Simon Kimba bimela kinga nga abi singa yuboy bato wana baké na cimetière bato bakufa wana bazaki na bomoyi bazwaki sosha mboka te sote bakufa bazwa sosha mboka donc basalire bato wana bobini bokesala na bacimetière bazaka envie mpasi bosomona bazaki ezalaki ntango ngati na bobo siko bazwa solution te siko nde bakufi bongo nde bazwa solution ya mboka mona bozoba tesi baza papa simoki mai sinkolo na bango te baza bangunza mai oui mai c'est-à-dire quoi papa oui na kiti penga te papa baza bangunza mai na nderbi omona te bangunza basaki kenda na mai oui bangunza nyoso abi baza bakolandaka bango te baza bangunza ya mai ngaki baza bangunza mai na ndenge ndiki omonaka te makoso basala kikendaka na mai oyo te makisaka te baza bangunza mai donc élément qui pour batmai bangunza mai nyoso basala esimba ekisimba te kendaka na mai zela no papere kina bangunza nyoso ndo zali kotala ngunza nini papa la kiseki bike ngunza bangunza o sako na bangunza nyoso ngona talaka mutu aza na elembo ya Simon Kimbangu ngunza mobo wala tala moi jeune mobo azotata momo ya rouge bana mutu bazobenga efu mukongo bo yona nese ne lembo ye bwana o ngana monaki asana lembo mais asana mabo bungi bokie fona lukai po patinga na lukai na lukai pona corriger bano babona ya insultaka netike ngai oyo ngai nalobaka te plan sentiment mais bi oyo ngai na yoki papa mais bangunze bele ba papa bele ba mangomba minene ya bangunze bele nyoso wana donc papa mais bande kunyoso bazakola da bango na basima nazana makambo koloba ebele esuteteli bangunza nga bangunza oyo nyoso fumona wana banganga na bango na ibango papa ngunza moko aleki no parler naloba loba te tout comme suka nakangai na 2018 nga nakangai na 2018 anyokoli famille obi ko na boneki na tebe noki mutema kanda makasi poso no bambete na pesa zaki wana ndoki munene anyokoli famille aloki batu maliki na tebe bomba to na kanda moko bango mama mboyo ko parallèle ya ngona ngabi muto nakangai na 2018 asala nini anyokola ndeko na ye aloka mona kasi na ye akomisi ye mwasi abutunga na siasa mona kasi na ye wana nga na siasa mona kasi aza envie bangunza babimaka bakoma mibali ya butunga bandoki nakanga ye nga nakanga ye tokomi na suka bon ozomona papa na ngai toluka vérité tokoso la troisième partie bolanda toute la vérité sur la date c'est le 6 avril